Bonjour la famille, bienvenue sur ma solo. Bonjour la famille, bienvenue sur ma solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Nzambi ukansila mukimwana kyame tena mese salu kyangunza Nzambi silwa Nzambi ukansila mukimwana kyame tena mese salu kyangunza Nzambi tusalila salu kya Nzambi mukeleka tusalila saluka Nzambi mukeleka Nzambi mbamba litafuluka. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto yawe Nzambe na biso totolondi yo tokumisi yo na bolingo monene okolakisa ntango lisusu kati na biso bana bayo obateli biso butu elekelaki biso na kati na esika oyo na lopango no ya bule na ntina ya kopesa lokumu ya suka ya mwana yo papa Luzolo Riki Nzambe na biso na ngonga oyo nini tokoloba pe tokosenga oyo osangi koyeba soki toya kosangana su na kati na sika oyo na circonstance ya monene mwana na yo mosali na yo azalaki kati na elanga na yo amipesaki butu moi na ye mbula na ye alembaki te nzoto na molimo ekabwani asili koya epai na yo na bonzambe yo Nzambe osepeli po te atambolaki kati na mobeko na yo yango wana Nzambe tata molimo santo latisa mowumbu na yo nguya na kotanga na kolimbola biso tokoyoka yango
tobomba tosalela pamba te mokolo moko ezali kozela biso. Kimia na bino tosenge kwa kotambusa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Vingonga penzoto ezali kokene musika na nkamba. Nde tokotanga mikanda mibale. Tokotanga liboso mokanda ya kozongela mobeko to Deutéronome chapitre 5 verset 6 à 21. Kuna nde tokozwa mibeko zomi. Soki toleki kuna tokokene na mokanda ya nzembo Somme 49 8 à 13. Moto ya mokanda nzambe akobikisa bato ya mawa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Verset 8. Kasi moto moko te akoki kosomba bomoi na ye. Moto moko te akoki kofuta nzambe po abikisa ye. Basombaka bomoi na mbongo te. Ata ozali na bomengo, yango ekokoka te. Nani akoki kotikala na bomoi libela? Nani akoki kokanisa te akokufa te? Tozali komona ata bato ya mayele bazali kokufa. Bakufaka kutu ndenge moko na bazoba. Batikaka bomengo na bango na bato mosusu. Ata balobaki ete mabele oyo ezali ya ngai, ndako na bango ya libela ezali se cimetière. Wana ezali esika bango bakofanda seko. Lokumu pe bomengo elongolaka moto na liwa te. Akokufa kaka lokola nyama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Totelema tobundela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzembo ya batu bansu. Suka ya bomo nayo ezaliliwa. Suka ya bomo nayo ezaliliwa. Masoyo ozalaki awana mokili okozela kaka belendeli futi. Suka ya bomo nayo ezaliliwa. Kaya bomoi nayo ezaliliwa. Masoyo salaki awana mokili okozela kaka belendeli futi. Loposo ya nzoto ezali se mabele. Loposo ya nzoto ezali se mabele. Kanisa Ndele okozonga. Suka ya bomoi nayo ezaliliwa. Suka ya bomoi nayo ezaliliwa. Masoyo osalaki awana mokili okozela kaka belendeli futi. Suka ya bomoi nayo ezaliliwa. Suka ya bomoi nayo ezaliliwa. Masoyo osalaki awana mokili okozela kaka belendeli futi. Merci Toutou Kolanda. Prédication et pas à papa évangéliste. Il y a paroisse ya Dangara. Révérend Anissé. Tango ne toko l'appel yembo yaba JB. To jeune bisika pambate oya laliawa asalaki coach to maestro ya choral monene ya koreki. Azako yembisa section batata pe ba mama. Ya kontone ko kumisaye na baloyembo.
Kureki Nzembo Kinkenda, maman dirigeante. Nous vivons pour mourir. Nous mourrons pour la vie éternelle. Telle est la réalité de la vie. Notre passage sur cette terre est de courte durée. Nous ne sommes que des simples passagers et nous quittons un jour cette terre des hommes au temps fixé par notre Créateur. Chacun de nous a son jour de naissance et de la mort prédestinée. Prenons conscience car notre tour aussi arrive. Aujourd'hui, Papa Riki Luzolo Lusimba Kyo n'est plus. Sa mission terrestre est terminée. C'est depuis le 26 novembre 2024 qu'il a rendu l'âme à l'hôpital Kimbangiste de Kinshasa dans la commune de Kimbaseke suite à une maladie. L'heure est maintenant à la rétribution de tout ce qu'il a fait ici-bas. Qui était l'illustre disparu? Papa Riki Luzolo Lusimbadio est né à Kinshasa le 22 juillet 1965 de Papa Luzolo André en vie et de Maman Anne Kebuka Daïna Vumi décédée. Il est originaire du village Niengampati, secteur Timonti, territoire Mbanzangungu, division unique Cataracte, province du Congo central en République démocratique du Congo. Il était marié à Maman Masweki Blondine. Les défunts nous laissent une fille. Il a fait ses études primaires
et des études secondaires. Après, il a ajouté encore d'autres formations pour mieux se retrouver dans la vie, telles que sa formation en informatique. Baptisé dans l'église kimbangiste, il était croyant kimbangiste dans la commune ecclésiastique de Ngiringiri, paroisse de Nyangara. Pour mieux garder sa foi, après être purifié à la retraite spirituelle, il adhéra à la chorale des enfants kimbanguistes de Koreki en sigle. Il était un choriste assidu, ténoriste de renom. Il a servi sa chorale jusqu'au niveau de dirigeant général. En ce moment précis où la Koreki a encore besoin de ses services pour mener sa mission à bon port, le destin en a décidé autrement. Les grands ténoristes, l'archive de la Koreki, que des cantiques angéliques que tu chantais t'accompagnent dans ton voyage sans retour. Que tes œuvres dans le Seigneur te soient une couronne de victoire dans son royaume céleste. Nous te disons au revoir et non adieu. Car nous nous révérons à la Nouvelle Jérusalem avec les trois glorieux. Nous disons ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Koreki, Mawa, Ponabokabane.
Merci Koreki. Tango ndete kolanda liloba ya mwana. Papa Riki atikeli biso mwana moko. Mama Tegra. Azali na liloba koloba na tata na ye. Mama Tegra. Malobi pa na yo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher papa, tu es mon héros et je sais que tu veilles sur moi de là où tu es. Papa, tu es parti très tôt, mais je sais que tu y es et tu resteras toujours avec moi. En souvenir d'une père aimant et bien-aimé qui a touché tant de vies. Mon père, mon ami, mon source d'amour, mon guide, mon héros. Je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'être le meilleur père du monde. Tu avais également une passion pour le chant, dont tu fus dirigeant de la grande chorale de la Koreki. Et je me rappelle avec tendresse les mots où nous avons partagé cette passion ensemble. Ces souvenirs resteront aggravés dans mon cœur pour toujours. Aujourd'hui, alors que je pleure ta disparition, je vais aussi célébrer ta vie. Célébrons l'homme qui tu étais. Les valeurs que tu as transmises et l'amour que tu as sémé autour de lui. Il vivra à travers chacun de nous, de nos actes et de nos choix. Koreki Molimo. 2, 3. Molimo. Ma vie de son amour et de sa sagesse et de sa force. Ton départ laisse un vide, mais les souvenirs restent aggravés dans mon cœur. À travers tes enseignements, tes sourires et tes moments partagés, tu continues de vivre en moi. Papa, tu me manques déjà terriblement, mais
mais je sais que tu es avec moi. Parmi nous, dans nos cœurs. Merci pour tout l'amour que tu as fait pour moi. Je ferai en sorte de continuer d'honorer ta mémoire à chaque jour. Que ton repos soit aussi paisible que l'amour que tu m'as donné. Repos en paix, papa. Délégation Monene à Collège Exécutif National. Thank you.
Papa Kumbalo Sambo Avalon, Yende Pasha Provincial Yengonda Kikasa, Matika Lissimate, Simanabina Kikasa Komoni Apati, Sambo Apati, Association de Papa Kumbali. Voilà, on va y communier à Salam. On va y parler à Ngomba, Congolo, on va Salam. Komina Kasa Bumi, Komina Nyeso Ngomba Kikasa, Ekangaba Kimalongo Kotoka Lokumu, na Papa Enrique Luzono. Kangote, Komina Kolanda, General Kapi, General Major, Kapi Kaliba, et la force aérienne. Maman Rémi, il n'est pas prêté la fille. Maman Rémi, il n'est pas prêté. Voilà, tout le monde, général major Kapi Kaliba. Lui, il n'est pas prêté du solo. Fliki, quand délégation mondiale à Fliki. Fliki, directeur général. Eh bien, parce qu'il faut la barre de Kalou. Je ne veux pas avec du solo. Merci beaucoup. Merci Europe. Voilà pour l'équipe Europe. Délégation. La Tunisie est dans la bango. Voyez aussi qu'à Pololo, il y a pour l'équipe Europe. Bongolo. Bongolo.
Protocole Kimbandi, Bango Kobengo Lakshapoli Bokisaka, Nakati, Namora Kanyangarawa Kutai, Papa, Viki Nizolo.
Merci beaucoup, Yerusalem. Ngoma, je vais vous dire que
province ya Kinshasa na bana na ye nyonso bakomini basektionnaire Bilima ekipe ya Bilima tokambusa tozonga baekipe